Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandi. Nyon soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sokotangamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es sur la Nabino ensemble. Kakande tu sur la Nabino na des shows Denar TV. Maman Nabiso a benga Mama Zolela. Na kolinga lisolo o na zobetelo ango très bien. Zala vraiment concentré landanga na bokebi. Oyo kakindoki, oyo kakimutema mabe. Landa vraiment bien pour na sima oye ba conseil nini okopesa maman na biso. Quel est le problème? Zala branché toke na détail. Maman na biso abenga na des shows Denar TV Mama Zolela. Maman lobi boye des shows naza na Belgique, naza na kati ya mboka Belgique. Na yaki kokuta na mobile nanga oyo toboti na ebana misato. Mais problème eza boye. Maman lobi avant bakuta na mobile na azaki na Allemagne. Na Allemagne azai na papier te. Atelengani trop na Allemagne aye koluka vie na Belgique car ndenge za kasoki ba ngunde kufi na pays oyo komelaki il faut changer pays ti côté okende koluka chance mukanda. Papa azaki na Allemagne azai na mukanda te aye na Belgique aye koluka vie. Baye kokuta na mama na biso na nzela ya église esika basambelaka. Papa kota bandaye kovanda na mutayambaki na Belgique alalisaka ye chambre moko na mwana ya mobile. Mwana wana bandaye kosubela papa na biso na chambre. Kote papa bandaye kovanda avant bakuta na mama na biso. Mama lobi de show mobile yo kota bandaye kovanda alalaka na mwana ya mutu na chambre. Mwana wana zaki garçon ya mobile. Garçon wana subelaka papa o chaque nuit. Basubelaka ye pona nini esika kokende zalaki te mutayambaki azali na place akotia ye te alalisaki chambre moko na mwana ye papa bandaye ko souffrir na Belgique. Bref baye kolingana na mama na biso kolo lisolo bakomi esika moko problème ebandi aw mama lobi de show mobali o tovanda kina ye esika moko tozo vivre ensemble eyaki kosala tobota kina ye mwana tango baboti mwana mama apesi mobali mukanda bande kwa poto bayebi ndenge mambo mikande kendaka kobota mwana moko mama apesi mobali mukanda sima mikolo bambula mobali alobi non il faut na kende Kinshasa mais defisanga mbongo mona ozana ngoposa na kende Kinshasa soki na zongi na kozongi selo mama alobi oui c'est pas mauvais par contre mbongo pe nazana ngo nazali na besoin na somba ndaku na Kinshasa na mwa bambongo musu pe tozana ngo zwa kende Kinshasa osomba pe ndaku mobali na ya longwe wana ake Kinshasa na Kinshasa akendaki bref mama lobi mbongo na pesa ki ezaki kutu mbongo akosomba ndaku kota kende kosomba te na komi na Kingasani apesa ki mwa monta moko ya bien o esengelaki basomba ndaku na esika ya bien mais mobali ake kosomba ndaku na Kingasani na ba quartier moko ya bien te bref asombi ndaku aye kozonga na Belgique. Mama lobi de show ndako ango kuta somba kina landela ki pena mamba mikanda te pona yebi keza mobali nanga mikande zara na maboko na ye alobi asombi ndako ango esila kite batinda kambongo batongi ndako wana tinda ko ye kosila chose grave papa oyo tango ndako esili azui mama na ye na bandeko na ye ake kotia na lupango basombi bango mbale na mwasi ye azui mama na ye na Kinshasa na ba famille na ye mususu akoti na lupango wana. Moi ça lobi bon de toute façon eza mabete mais na kolingana mona nanu pe mikanda lupango ngo po ndenge to sombaki na ndenge to sisi kotonga na tika liko mona ba papier te papa ebisi tika kotuna mamba lupango wana na chango na kombo mwana nanga ya mwasi yaya webi mambo ezo salama na ebite na poto soki to koyoka na landa lisolo ka problème ya na kati ya bref mama lobi de show ezaki na problème te ayebi singa che na kombo mwana na ya mwasi papa oyo pe azaki na mwana na ye moko ya mwasi na Kinshasa mama na biso abi de show abande ko luka a faire parvenir mwana na ye na Belgique na bande ko kokate tango ye ko solliciter nga na ye ba mutu mo na Angola
tolongoli mwana na Kinshasa mwana ke Angola po akende ko matela na Angola aya na Belgique. Mais avant mwana wana ya mwasi aya na Belgique, mama bokilo, c'est-à-dire mama ya mobali na ye oyo toloba na lisolo abengaki mama na biso na Belgique. Alobi na mama na biso boye mwana wana aya kuna te. Mama bokilo apekisaki mama na biso kolo lisolo ke mwana mobali na yo aya kuna te. Mwasi alobi desho mama na bango apekisi mwana aya wate na ebisi mobali. Mama na bino abenga na Kinshasa alobi mwana wana aya awa te po mwana zana misala mabe. Mobali abite mama akosi kolanda mama te, bref kolanda mama te, mwasi ayokelaki mobali. Basali effort mwana wana ye na Belgique. Kindoke bandia Holanda lisolo. Mwana tango ye kokoma na Belgique babandi ko vivre na kati ya ndako bango nyonso. Mama lobi desho ekomaki na moma moko batu bakomi koyela mama na biso ba message na ndako kaka ndenge ezalaka wana azalaka mwana mobali na yo. Mama lobi oui aza mwana na ye, mais façon tomonelaka bango na nzela on dirait mwasi na mobali. Mama lobi desho na ndako komona ngo kaka léger na bandai ko kipete, mais problème ekoma na ndako ekomi nini papa na mwana bakoti dio. Soki mobali aswani na mwasi na ye mwana pe akoti babandi kofinga mama na biso kolo lisolo. Eyaki kosala ke mama na biso ezali na mukolo moko autaye kosala ba formation asisi ba formation esengaki akendo tia ba CV na ye par-ci par-là po aluka musala abimaki na tongo. Ayebisi mobali na ye loko anga na obima na tongo si ya possibilité yo kende kotika mwana na classe. Mobali abite nga pe na kobima mama abibo loko kobima zwa ya na bango oya utaki Kinshasa. Mwana papa na biso utaki Kinshasa aza na 24 ans d'âge. Aza déjà mukolo 24 ans. Abi tinda ata ya na bango oya utaki Kinshasa mututo olobela ya 24 ans akendo tika mwana na classe. Biswane bandaki wana baswani jusqu'à tel point mobali na mwasi bazo discuter mwana ya papa na biso oya utaki Kinshasa bango mibale na papa basangeli mama na biso lukutu ba beti mama akwei kao parce que ba tindika ki akwei mutu na ye beti na se mama perdre connaissance. Mama perdre connaissance chose à 1h du temps ndenge mama le bitango a se réveiller atuni mobali na ye bosalinga nini akuti bango na mwana ende ba telemi wana tuni bango bosalinga nini na ebite nini elekani babi tika kokosa ndengo za wana telema mama abi pardon bobenga ambulance na zoyo kabiente. Papa na mwana babi lokuta to bengelo ambulance te ozokosa telema okotelema. Bref mama asali effort abengi ambulance ye bazui mama bakena mama na hôpital basali mama be examen ndenge akweyaki wana mama azui choc na genou, c'est-à-dire abukanaki na niveau ya genou. Bavandi na kati ya ndako wana ba problème ebandeli wana. Or mama bokilo na Kinshasa tango ayebisa mama na biso ke mwana wana aya kuna te parce que mama bokilo na Kinshasa ayebaki déjà ke mwana wana ya mwasi aza na kindoki. Mwana wana ya 24 ans aza na kindoki. C'est-à-dire ndenge ayaki wana ba problème ebandi, ba problème a kindoki la sorcellerie yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi nazo yebisa bino mikolo nyonso yaya kokanisa te mutu soka mati avion aye na poto nde kindoki esili te. Eza na batu ba mati na kindoki na bango depuis na njili baye nango tina poto. Bandoki actuellement nyonso bazaki na RDC surtout na Kinshasa biso ba ressortissant ya Kinshasa. Bandoki ya Kinshasa ebele ba mati na avion baye na kindoki na bango awa yaya. Ces derniers temps na poto kindokeza na ndenga mukete. Ndimelangelo na yipso kindokeza na poto ndeko nanga okondimate. Jamais batu mingi ba confondaka. Batu bakanisaka soki mutamati avion aye na poto kindoki silite yaya. Akola ki na kindoki na Kinshasa mati avion aye na kindoki awa. Eza na bane ebele balongoli bango na Kinshasa balongoli bango kuna pona kindoki. Bale ba parents na bango baye kokimisa bango na poto. Eza na ba mama ebele, eza na ba papa ebele, eza na ba jeune fille ebele, ba garçon ebele. Ba kimi kindoki na Kinshasa ba kimisi bango kuna po ba koboma bango, baye kotika bango awa na poto yaya ndimelangelo na zo yebisa yo. Bandoki batondi. Bandoki nyonso ya Kinshasa baza awa na poto.
nakangi parenthèse na ngana yebiso bongo pour comprendre tout poto ka saraso mutaye na poto kindoki sili non qui t'a dit ça ya loni na ngana loba ya mibale oyebi ba mabala nde to yo kutana mwasi na mobali boyebani te bo kumbani kaka boke libale bandi bo bandi na kobota bana kote mobali ya uta oyebi te eta dami ya mobali oyebi te omona ni mama na ye ni papa na ye ni bandeko na ye bolingo kaka ya poto bokumbani boke ko bando bota yoka lisolo sko yoka problème ezao mama na biso alobi boye desho na bota bana misatu bango nyonso misatu na césarienne abotela mwana mobali o bana misatu na césarienne oya utaki Kinshasa ya 24 ya ndoki amvuta bana tout na ndako bana ya mama balingaka isusu mama te c'est-à-dire abungisi bango mayela mutu baza vraiment na affection isusu ya mama na bango te mais mama na bango mutaboti bango na poto qui les a envoûtés oya mwasi auti Kinshasa ya 24 aya envoûté ndaku mobimba akomisi papa na ye lokola mobali na ye or mama bokilo tango apekisaki depuis Kinshasa ayebaki malobaki vérité ta lobaki na ndinga kimokolo mwana wana ayakuna te mama yebisi mobali habite kolanda mama na ngate mama na nga lobaka ndengwana eza bilobela or mobali ayebaki mwana na ye azana kindoki c'est-à-dire mwana komisa papa na ye mari de nuit toza wana mwana komisa papa mari de nuit mama lobi de show envoûtement ekota na ndako ngana mobali toyoka na kalisusu te mais mwana tango autaki Afrika ye mama asombela ye ba téléphone avivraka na ye bien mwana azosalela mwasi ya papa na ye zuwa azosalela mwasi ya papa na ye zuwa c'est-à-dire nyonso nani bakosalela mama na ndako il faut basalela payer soki mama sombi téléphone à malonga il faut basombi la payer mama abi des show na nyonso wana na banda o comprendre te mais tant ba problème e bimi ba ko kene na niveau lo sambo ya na niveau église ya ko bosa na lo sambo te loko eleki nzambe na vie na biso ezate mama lobi na niveau église nde ba ko yeba ke mwana wana azandoki ayena kindoki envuta papa na ye et papa ndenga azana za complicité na mwana na ye ya mwasi 24 d'âge. Maman lobi mwana wana aza na niveau ya église moko na Belgique na ana importance otanga kombo église wana te mama apesinga ba kombo na bango na ana importance otanga ba kombo wana te mais kolo lisolo ayebi lisolo na ye mama lobi problème ezoleka na ville ya Verviers na yebite so na prononcer yango bien eza na Belgique eza ville ya Verviers ou Verviers je ne sais pas trop prononciation ya mama na kanya on penda bien te na Belgique te mais bande kwa Belgique ba yebi ville ya Verviers c'est ça baza wana na ville ya Verviers chose ezani mama lobi de show kaka ndenge na koya katango ba betaranga bakenda okotsa mama na radio mama azwa choc na genou mama abukanaka mama na minute ezalaki choc ndenge akoya kina kobeta ba beta ki or ezalaki kindoki ba beta mama masas ya kindoki mama lobi de show na ke na hôpital batala balemba jusqu'à niveau ba opérer mama likolo ba pere mabe ba tonga mabe ba pere ba fungola bakanga likolo mama esa nini e baby par contre ezalaki en fait par contre ezalaki choc ya solote ezali ko bukana te eza problème à ligament te mais ba ko mona ngo par la prière ba beta mama na biso masasa kindoki ba beta e masasa kindoki likolo mama na minute oyo e baby ba pere ti balembi mama zole la vie na e baby likolo wana soki ebongi te ça veut dire mama ba okiko katango ou bien okiko mema mama na liwa tala bolamu oyo moko sali kote memio yango keba yaya bilokota lokota keba basalisa kanzambe te na yebisa blo mikonyoso keba osunga nzambe basunga kaete omoni mama aluka sunga nzambe no aluka sala bolamu eza mabete mama sali bien eza bien mais na yebisa rabino basunga kanzambe te eza na batu mususu ba souffrance ba omona na mokili ya nzambe nda sanctionner bango tika ya souffrir ndengo wana babimisaka mwana nkoi na libulu te lobi tango okola kolia yo moko moni kote sukeli mama bimisi mwana nkoi na libulu apesi ye miliki mwana nkoi akoli mutaliboso akolia ale mama esali mawa pasi na soni mama na minute likolo na ye babeta lisasi ya bandoki mama ebite loko nini asala genou ekoma kovimba mama na biso moya kende lisusu musala ndenge ezalaka ezate mama akomi na ba problème ya vie babeta ye masasi ya kindoki na genou ndenge babetaka ye batindikaka ye akoya kolamukaki
abenga ambulance bango baboyi ko bengele ambulance maman asala ki effort abenga ambulance ye après scanner baye ko mona ki azana ko bukana na niveau à genou wana ba traiter ngo maman lobi des choses banda ba traiter genou wana ti lelo vie ya maman ebeba na likolo maman akoma na problème à ligament genou evimbaka kaka maman moya kende sou musala ezate tala kimute mama be chose grave papa na minute oyo a changer la maman na biso face abotola mama bana papa wana afunda mama na tribunal bakenda kosamba alobi ke mwasi na ye azana capacité ya kobokola bana te la mobile a changer ville akimina bana nyonso ya mama akena bango na ville mususu na minute o kindoki mama lobi des choses atatoke na tribunal kosamba bazo pesa faute toujours na mama mundele pe kindoki ayeba rangote envoûtement ya mwana na ye ya mwasi o auta Kinshasa o ya 24 ans sorcière ya suka envoûta mama lobi des choses ce qui toke samba des fois dossier komona na te tant ba changer bino rendez-vous boye bazo pesa tort na mwasi c'est-à-dire bazo pesa mama faute mama azana droit ya kozwa bana te mobali akumba bana akenda na bango alobi akopesa ye bana te par contre papa ebisi na tribunal na considéraka mwasi oyo te esalima wapasi na soni mama na biso azolela mama lobi des choses tala niveau mobali oyo akomisi vi nanga mobali oyo nga na zwi mobali oyo azotelengana na Belgique azolala na ndako bato bazosubela ye na mwana bandola anembeti moko azosubela ye na zwi mobali na ye na ndako nanga toboti mwana liboso na pesi mobali mukanda mobali ake Kinshasa sombi lupango acha na kombo ya mwana ne ya mwasi ya ndoki oyo donc na minute onde toloba na lupango wa mama mobali ameli lupango basomba ibango mbale en fait mais lupango wana che kombo ya mwana na ye oya ndoki oya uti Kinshasa ça veut dire moi maman kota na dossier ya parcelle wana ezate po eza même pas na kombo ya bana o baboti na ye na poto mais ba tiangu na kombo ya mwana ya ndoki uti Kinshasa ameli mwasi parcelle ameli bana misatu nyonso baboti awa na poto akena bango na minute au tribunal bazo pesa papa raison kindoki ndeza na kati oya mwasi ya ndoki asia envoûté tout tribunal bazo pesa mobali raison mobali a récupéré tous les bana misatu tous les 3 bana mobali azui bango na minute o baosamba mama atikala ye moko bana mobali akenda na bango tala kimutema mabena kindoki ya congolais yaya mama na biso azolela mama lobi des choses lobela problème o na yo ke loko ni bande ko na biso ba koyebisanga na yo ka communauté congolaise ko yebisanga nini yaya na osalisa mabe na osalisa te mabe est-ce que tokosuka wapi na ba problème aboy tokosuka wapi mama azolela mama azo regretter mama lobi des choses na ndima kité na ndenge na zola ki mobali oyo tala piste nyonso nga na ebisio na ndenge lelo esuki esalima wapasi na soni yaya esalima wapasi na soni est-ce que question ya escroquerie na communauté na biso ekosila est-ce que escroquerie na communauté congolaise ekosila c'est ça notre question ezo sala bien te bato bazo sisa bato posa ya kosalisa pona nini kimutema mabe aboye muto ya salisio yaya muta salisio ozaki na ba situation moko difficile ozalaki na adresse te ba pesi yo adresse bapesi yo mukanda bapesi yo na bana mena suka nango na bana ozwi na mukanda ozwi na ndako ozwi bo envoûter vie ya mutu chose grave maman azo regretter vie na ye problème ya likolo babeti masasi ya kindoki selon la prophétie à l'église likolo wana eza sous choc ya normalité likolo koma ko vimba mama akomi na likolo ya ko vimba mama moya kendo lukalisusu mbongo na vie ezate tala mobali oyo sungaki akoteli yo kindoki na vie abomi vie na yo parce que likolo wana ndenge vimbi ekomi kindoki soki esimbi te na nzela losambo c'est-à-dire liwa ya mama ekomi pene c'est-à-dire mama akokufa voilà o twenga toloba pona mama na biso yango wana nini twenga to bakisa na suka toke na conseil yoka yaya omoni biloko toloba vraiment tozala un peu prudent totika ba comportement ya kokumba na kaka bo moni mobali na nzela bo kumbani mbango memie bokei oyebi ni mama na ye ni papa na ye ni ndeko na ye oyebi na comment dirais-je oyebi état d'âme na ye te bokumbani mais tala lelo côté mama ke kosuka esalima wapasi na soni également mibali
Yaya keba kokuta na mwasi ka bo kumbani na ye. Oyebi tata na ye te, mama na ye te. Et ça ba tumingi ba na poto ba vandi ba boti ebele abana. Ayebi même pas mungongo ya bokilo na ye. C'est grave. C'est grave. Oui, boko kuta na un moment, oko solana ba bokilo na téléphone, oui, parce que ba distance, ba imo e koma ba WhatsApp, ba blog ebele oko solana ba on a distance c'est mieux. Mais ezana ba tumusu so na poto ba kumba na yaya. Tinde ba boti bana wana ayebi elongi ya bokilo na ete. Ayebi elongi na bango te, ayebi elongi ya famille ya bokilo na ye moko te. Asolana mutu te na famille mobile na ye na téléphone, eza ba erreur grave. Et ça na mibale ebele ba bali basi, ba kumba ni ba bolingwa ko kumba na bolingwa poto. Ayebi même pas famille à moi si na ye, asolo la même pas na mama bokilo, ni na papa bokilo, ni na libota moi si me ba obota déjà na bana. Et ça ba dégâts yaya. Toza musika, c'est difficile tout monde a ba parents, mais luka au moins oye ba parents ya moi si na yo eza nani. Solo la ata na bango na téléphone, mona bango ata na ba vidéo, même na ba photo. Et que ça la bien. Yaya, na bandeli ya kolobeza na bandoki ba oti Kinshasa ba yao. Soko bali mwasi ya ndoki, au lakso papa na ete mama na ete bandeko nete. Po ebi ke soko touche libota na ye, okoyeba vérité ya kindoki na ye. Akolinga to yeba libota na ye. Po ebi ke soko yebi libota na ye kindoki ekobima okoyeba ba ko souffler yo. Également côté na biso mibali mama olinga mobali alinga akolakso famille na ete. Yaya luka oyeba pourquoi bomba ka famille na ye. Po yebi ke famille na ye ba ko souffler yo kindoki na ye. C'est ça. Ndime loko na zo ebisa yo rien que la vérité. Des choses de Nar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Rien que la vérité yaya. Na okoso ponani. Pourquoi lingina kosa yo? O lingina koso ponani. Voilà ba erreur. Maman zolela na minute oyo kindoke kotiye na vie, likolo mama ba bebisi. Mobali aboto libana, mobali oya pesaki mukanda. Muto lokoti kaka be oui bolingo za ne sikate wana to condamner le côté mais yeba état d'âme yeba mutuni nozolinga c'est ça l'importance et ça li mawa passe na soni maman na biso lobi des shows belela yebisa bande ko na biso na communauté na yeba eloko ni ba koloba eloko ni yoki ko yebisa maman na biso comme conseil problème mo eza na Belgique na ville ya Verviers na ebite soki na prononcer mabe me bande kwa Belgique ba yebi ville à Verviers nde sika problème o eleki mwana mwasi o même aza fille ya 24 ya ndoki auti Kinshasa azaka na église moko quelconque na église wana ba yebi me bazo couvrir pourquoi ba église pe comment soki opesa ka to zana kindoki ba couvrir yo soki opesa ka tende ba kangi yo pe kutundoki c'est ça aussi l'erreur donc et ça li mawa pasi na soni maman na biso abengi mama azolela. Par contre, voir même maman lobi avant abengisa moi ane ya moi si maman na biso abimisi 4000 €. Abaki si pour un problème à moi na moi si kindokyo ya 24 ans. Maman abimisi 4000 € na banque à côté si pour na contribution ya voyage à moi na ona ya a na Belgique. Mais kokoma na Belgique tala makamnyo sondenge salami. Yaya toleka na kosambela bomba bomoi na yo na maboko ankolo sambela pona bana na yo sambela pona mobali sambela pona mwasi na yo sambela pona bana na yo c'est très important mutu nyonso koyamba na ndako aza mutu te surtout eloko toyingi toloba ba comportement ya kolokotana na nzela bo lokotani kaka boke kokota na ndako bobandi kobota bana très dangereux yaya très dangereux mobali oyebi te olokoti kaka mbangu surtout ba mama boza pressé trop na mamba mibali mobali ka be mbango kumbani na yo ke kotsa na ndako yaya posa ya nzoto to nini mais posa nzoto ekobomisa yo biso mibali tozalaka mpe na ba réserve mais ba mama bozozanga réserve surtout vraiment émission na sali on a dédié yango pona ba mama boyoka problème ekomeli muninga na bino mwasi na kosenga pe partager émission pesa mama mususu atala pesa ndeko mususu atala yebisa ndeko azala na patience efutaka kozanga patience okokota na libulu anguma voilà bolamu na yo moko ebomisi yo mama na biso asali bolamu metala kote bolamu ekesukisa mama akoyi na bagafe ebele vi ya mama ebebi mama azolela likolo na ye babeti masasi ya kindoki soki esimbi te na nzela ya prière liwa ya mama yango wana voilà oyo toyengai toloba mpona journal lelo yango wana benga des choses de Nar TV na basije ya bien ya boye oyo ekomela bato misusu te yebisa biso tolobela yango ekosala bien. Aimez votre émission, commentez, n'oubliez pas, partagez car on est sur pesa ba maman, msus pesa ba ndeko msus.
bato ebele bazala informer na ba problème o ndenge ezoleka yaya bato to ko sangana na poto to yebani bisika to utite to ko koma ba camarade na poto keba yaya oyebi kote to uta oyebi kote to bima état d'âme oyebi famille na ye okoma ko kendo zwa bana ko kendo tika pa na ye oyebi état d'âme na ye to mona ki vidéo mususu azana fungolelo parenthèse asuka to mona ki vidéo mususu awa mwana moko ya 12 ans je crois bien 12 ans et puis 11 ans et puis 9 ans chose comme ça bazo soa na kati ya ndako ya mwasi na ya mibali na boya ikolobela ngo parce que ça vraiment bêtise moko ya haut niveau na ebite na ko expliquer ndenge nini oki kozwa mwana mwasi okenda kotike quelque part bakenda kosala ebongo na bana ya bande na bana ya ba camarade no esika yo kenda kotike ou comme mwana obayaka kotika pa na yo ayaka kobebisa bana na yo également kindokezo pesa mandengo wana muto oyebi to zubana no kesangisa na bana na ye oyebi famille wana bien oyebi bango te oyebi famille wana bien te ozwa bana ekotika na ndako abwesika mwana ya 24 azana kindoki akolesa lo mwana kindoki okoyeba te yaya il faut prier toza na ba réserve tolobi batu nyonso ba bandoki te tolobi ba camarade ba mabete parce que batu msusu ba comprendre te ata to expliquer lisolo terre à terre pour muta comprendre contradiction ezanga raté mais muta maele muto ana discernement muto ana bo sosoli ya bonzambe oyo na lobi o comprendre vraiment esali bien te maman na biso azoli la voilà pour na lelo yango wana benga biso kaka ne na lobi pesa ba sujet à bientôt lobelango ekosala bien aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala bonché ba émission ezakoya ciao.